Kachila. Merci mingi papa na biso Zambwana na émission na yo. Merci mingi na bande konyoso papa na biso Isaac et batunyoso bazali mama na biso Igete mokonza ba mama papa na biso Roger. Batunyoso bazana nini et puis na ba bazo Rolanda biso. Na kanisi tozoko parler sur image et puis tozoko parler sur mon ensemi. Soki na bosani te passer na Rolanda bino. Mais pour ngai na moni ba image Nathalie yango et puis banda lobile tobetaki émission na bengaki nazaka na grand frère moko o azali mutu ya bundu ya Congo na Kisasa o azaka bien informé na makambo Italie makambo ya Monantsemi. Alors on a koloba ke image d'abord ezali faux ezali montage parce que ngamoko pe na spécialiste ya kotala ba image so otali image wana malamu botala ndenge Monantsemi avandi na kiti yo batelier bo sentir pendant que no bazuye ba poser ka koposer. Donc image wana bato ba yebi kotala bazwa image wana batala bien bakomona ke azalaki te place wana bazuye kaka nde batie kocha. D'abord na kati ya image kotala teke bakonzi bafandi kiti boko fanda pe serré bongo te. Donc image wana ezali pena textuellement en tout cas moto azana miso komona amona pena ke no eza lukuta eza image ya solo te. Et puis na solo la ki lobby kaka tant aussi ces émission nan de konde ko lobi nanga ke babilo ko eza ba manipulation mutolokola Monantsemi akosala makambo wana te akosala ba acte wana te. Alors na comprendre te na bandaki pe ko tuna yemo moke pona ko lobela ye alabi non ozomona ke kamere d'abord ndenge ba kaboli MLC nani PPRD azana mbongo ebele o ezali ke azo utiliser ba mbongo ya gouvernement pona kopanza ba parti politique depuis série kaka yo moko yebi azo expliquer ngaka depuis yo série yebi Tshisekedi azaki malade donc IDPS le retikalaki atikalaki ko sakana ba tête ba mususu quoi. Alors tant que Tshisekedi yemo ka ye donc à reconstruire les sous parti donc à moni pendant que fou la partie zu pendant le pemba ko sakana te ayeko banda siko na MLC. Donc tant abandi na MLC ndenge bomona ki MLC wana kabwani wana selo ye ndenge azo expliquer pas ça sur place ndenge bomona ki MLC wana panzana ki ezalaki pendant musolo ezako to blague te ba Francis Kalombe basali ba grand jeu moko ya ko sakana te donc ba bimisi pendant ba paquet pona ko panza ndenge bomona ki pendant que non oyo alongwa MLC kabwani donc eza biloko wana esalamaki esalami na PPRD. Alors na parti wana mususu oyo ya MLC boye bakaka ke parti wana soki ba koti na nini te na soki ba région d'opposition te donc c'est que bango ba kopesa ba voix directement na PPRD. Alors makambo ezalo balelo ezali makambo ezali ya Monantsemi en tout cas na koti yango mwa doute moke parce que tomeki ko sola mwa moke alobi nanga vraiment te bolanda te Monantsemi aza mutu moko o vision o ndenge bozomona wana yango te ba ngana na bwakeli ye lisusu image wana alobi image okutu so na lakisi yango kamwa parce que image bino mo tala ngala bitenga mena sila tala yango ya bien avant eza image moko pena parce que ngala zaka muta tembe style azolo ba penda ke Monantsemi penda te donc nazomona penda ke zayete alobi nanga ke na alobi te Monantsemi akoki kokota jamais na parti Kabila parce que jour okomona alobi nanga jour yo komona Monantsemi asali penda akoti penda na PPR azuba voix na ye apesi yango na kamere en tout cas jour wana lobake na yebite donc jamais ko salama parce que mutu wana aza mutu ya critique ka Kabila c'est étranger même na mboka na biso ka vandi alobaka ngo abanga ka iloko te alobaka ke Kabila c'est étranger. Alors yaka na zuba voix na ye apesi yango na kamere je ne pense pas wana ndenge ya lobi na ngai. Alors yango bandeko toko zala moi prudent ndenge papa na biso za moi na zoloba donc ezali peut-être ko salir mutu donc ngape na komi na moi réserve moko boye parce que na bengi na tuni balobi penda que non za moi nani Monantsemi donc azala guerre moko na Kabila ya ko sakana te donc ndenge ezali kutu faba kanga ye ba disons c'est na prison ba tie na prison parce que afinga ki ba injure mususu bokoyo kango na ba nini et ko zala kutu somo alobaki ngo penda live bona ba télévision parce que c'est résidence surveillée nazo pas que celui azala résidence surveillée azala résidence surveillée mais bimisa ki ba momo parce que ba priva ki ye paraît que ba priva ki ye ka sala ba activité na ye donc abimisa ki ba momo ko o shokaki pena donc ezali pena so okebite na mikolo bazongo na prison donc boza na réserve Monantsemi na Tshisekedi na o nani sango nani soki nani cardinal nani Mosengo donc baza batu moko donc bolanda wana te ndenge bozomona ba image bolanda wana te ndenge batu bazoko loba PPRD mutazo monter ba biloko na ye wana PPRD mutazo sala ba makambo na ye wana
pour na nini batu oya monde entier basala moi ko décourager et aussi longtemps ndenge ba tie résidence surveillée pour na ko faire distress ko batu o balanda kai. Donc mais bango moko ko défendre te Charlie, il faut bango moko so basali le ko ndengo na bango ba ko défendre ndé ko mais eh ben problème ezali que bango balobi que baza ko défendre ngo peut-être na biso so comme atemela ba site na bango so botana ba site bango mona ngo parce que balobi bien même na kini kuna partout eza na batu na bango baza ko lobango donc eza o nga na yoki yango wana o na ko loba donc mwana semi donc jusque là na bato nga na tuni eza pena marque wana donc soki batu pe musu ba ko sala effort pour na ko zoba information aba ko zoba information mais eloko nga na za ko yeba pona photo wana na za nango awa en tout cas bandeko photo wana ezali archifo botala kaka ndenge mwana nsemi avanda kiti jamais kiti moko eko vanda deux personnes ndenge wana et puis ba fina yele bongo ezalaka peza te bomona peza ke ba poser ka ko poser donc ezali yango te papa zamwanga nazongi silo maloba merci na place wana ne mwana nsemi azali na résidence surveillée mais dans l'entretemps ba clip oyo bazali ko chronométrer yango comme si le 14 sur le 17 juin oyo makambo oyo euti koleka et dans l'entretemps ba média nyonso ezali ko ningana na date oyo pendant que ne mwana nsemi est en prison iloko nde yango ezali ko lobela ete il y a un grand danger na sima manipulation ya biloko boya ya média ya ba clip pour na ko terroriser la population pour na ko bangisa population pour ko désorienter batu bakende epai ya campagne oyo ya ye parti ya INC. Alors ceux qui n'appartiennent pas à Congo bazalité là ça va mais ceux qui bana Congo bazako yoka biso bazali na kati ba mouvement ya boya bana 50-50 place on a banza ngona ko pesa la antenne et pas ndeko plus de vite tambo yo lobini la onyo sali ko leka awa o ezali libre opinion. Papa Zambwana merci mingi na pesi bandeko nyonso na kati ya conférence mbote mingi nga eloko nini nakoki koloba omoni nalobaki bien hier nalobaki ke nga bi il faut tozala prudent parce que toroyoka kaka mbala mo tozwi décision te mais tozala ande prudent pour nga nalanda ba déclaration ane mwanda nsemi na parlement ba déclaration est presque ebele ndenge zo déclarer tala peuple congolais ndenge zo kufa ndenge zo déclarer tala peuple congolais ndenge zo kufa na nzala ba viol ba makambo ebele bela bimisa aya banga ne Kabila te et puis ndé dans le boboso bat ba yoka ngado même Kabila zo yoka donc pona ngai mutu wana botika est libre parce que opposition ezala na mboka sina loba makambo bana mbala opposition fo ezala dictature aba donc tata wana na yoka ba déclaration ebele na mona ndenge nini as raisonnement na eza ndenge nini et idéologie na eza nini. Quand on dit seulement oh non papa wana azalo kwa neti bo tribaliste moko boye il s'occupe des côtés de Bakongo moi en tout cas je ne crois pas parce que ba déclaration oh ngana yoka ya sala et belebele na parlement azo défendre intérêt ya pays mobimba l'intégrité territoriale ya Congo. Mais si ko total aka ke na mwa likambo ebimi boyemba moto condamné to banda koloba ke oh non papa wana salibo yango moni hier j'avais dit tous à un peu prudent tous se réserver to ke mbangu te na koloba ke tatonde na ke sala boye parce que masolo ya kanango ba radio trottoir ezalaka ba tricage ezalaka omoni alors soto okende na mayele ya kuluka koyeba e bandela kina ndenge ni po e likambonge bime koma boye to yebi yango na nuliboso sima na nde na tango na to ya koloba mais to zala mbango ya koloba te parce que babilo mususu e yaka na ngweza nango force bo considérer yango alors lobi tango yo ka vérité ah mais pourquoi na loba ki mbango c'est ça yango mona lobaki to zala prudent voilà et là on a ngako baksande yango na pona continue mo retard na zongi maloba prudence wana ndeko plus de vite oza kopesa biso mais ko bosa na te media et lia makaloko la nguba ba pesa ka yango déjà brute te balamba déjà de information vérification et yaka bien après qui yango na za ko mona biloko ni YouTube biloko ni ba Papa Zabwana micro na yo so kanga makanga. Il y a Union nationale congolais oui
micro eza kopesa mabulu kuna ezokangama kangama bato nyonso boza kolanda nayebi te bonamela koloba malemba alors mpona kosipote définition ya union nationale il faut vraiment kolakisa na peuple ete baparti nyonso bajoindre yo puisque techniquement parlant okoki kopesa parti politique no titre ya union nationale te bongo odémontre yango pe te est-ce que oyo question tozali nango ezali manipulation te mpona kolakisa aveuglement ou bien par trick na tactique nyonso que voilà la définition de l'union nationale et que tala oui bato soki 15 bato oyo nasili kopesa na baclip na bango et voilà eza kolakisa ke eza l'union nationale congolaise. Ndeko Roger Kachama na peso suma loba o pesa biso dernier mot na yo awa na place oyo kaka etali est-ce que manipulation oyo ya Vital Kamerhe ezali corrélé na définition ya parti politique na yete que union nationale pour l'accepter Keba tu sais que dikaka te mutu bat bazo tenter ko joindre force mais moi aussi avec mon parti politique si porté par la manipulation de bana 50-50 que to komi pe ko gagner batata nyonso oyo ba parti nyonso ba komi epana ngai clip wana toza ko lobela pande ko Roger Kachama olobini oui Ndeko Roger ordinateur na yo mutezo sala bien te eza la ralenti et puis eza long ezozwa maloba na nsima papa zamwana mukombo ya parti epa na ngai mutu atiaka na ye kombo ya parti na tie namoni ya papa Bofasa atie wana soki GR donc génération républicaine donc otala omoni ya mosusu batie neti ya papa mosusu papa kamanda bakamanda tozomona ya kombo mais batango baza pena ko correspondre te na bakombo batie na baparti na bango mais nalingaki na bondir mukie na sujet oyo tozalaki na wana mois de bosso parce que papa Charlie akotaki alobaki eloko moko parce que nazomona place confusion ezowuta ye alobi photo amonaki mais on parle de vidéo mais nga la vidéo nde nasali analyse na vidéo j'ai suivi même le parole oyo eza prononcé na papa Mwanasemi na langue yango vidéo natali yango te vidéo natali te pardon voilà donc là tali vidéo te donc ça dit il faut tout mélanger ba chose te parce que mon vidéo oyo wana na yoki maloba oyo papa wana salis même s'il y a un montage c'est là où on a insisté oyebi tala toza déjà éveillé tozali éveillé c'est-à-dire Vital Kamerhe a une influence mon côté ya muke o lelo akoko ya boye a changer batu oyo bazali peut-être a changer batu ba vie kaka boye na quelques années ya yenango batu mbala moko ba sopana ba voter ba bosana ba Tshisekedi donc ça dit c'est impossible ça c'est déjà une chose au faut que bango na mitu ça dit ça déjà ba travail oyo ezali fait oyo za déjà na mitu ba la personne en question il a travaillé mutacha Hippolyte Kanambe en place président ya baba amona na raté makambo surtout batu balobera batu musu balobela ye ye mo amona raté oyo ngana yoga mingi ka pa na ye si vous ne croyez pas à moi et croyez à mes œuvres donc oyo biso to yoka yango wana kaka oyo ye alika boy aloba meeting boy to yoka raté donc ce qui veut dire quoi impact moko ezana yete ya soka monaki ba autorité, il y a parti, il y a opposition, et balancer, bien échanger. Non, moi je ne vois pas quelque chose là. C'est une personne qui est venue voir Batou, à Moni Bango, mais nous avons un éloko et Kogo participer, mais ça dit que eux allaient bien, même mission les Kaboy, c'est toujours pour éthique là toujours na conscientiser Batou, Batou a toujours éveillé, mais ce qui se passe na banbaje ou bien ce que vous avez baje mike tu vas comprendre tu vas dans fondation musba no landele à la loupe total raye qu'est-ce qu'il est en train de faire azaya pisikoyo akena bosa nini bon ça c'est bon mais pour mettre ça na mutena penza toloba que voilà tenani asombi batu ya opposition ou papa Mwanasemi na vidéo wana et que azali adhérer na kati ya UNC mais ça
nayebi te nazoloba bien aberration ya motu na kati ya parti politique